ngai na bokoloba ngana donda mama ngana tala na lobby sai makambo nga kokota kati Jarvis Ndombasi ngai kombo na ngai ngwana kola lobby na ngate mwana ngai likinda zwa musalo na lobby pululu makambo lelo mama mon filho nunda mexe aquele lugar eu disse não pululu vem na nenga ngola po yeba neza pasi bakosa yote masana nga Alex Kimbielo ngayebi ma âme ce soir biso ki mutema mabe zali mais gloire à Dieu mon suis bien ba fina mais na bima na mystère ka fourmi taki te ozakana ba faire ya tingile op podium na sala 10 films bana Kabushkorp na bosanité président nga beto kangamba seki di finzoni Bezi Kabushkorp bambote tout bana mai mena ba yokani mena ke mona mai na photo fina bono bo fina no bana Kongo jan totila bana mystère ka fourmi makambo wana kuto tangi wana lilingi ya pamba donc ye ayeba ta théâtre te j'étais msoka simbi ko senga wana ebisu yo okima naza préféré na ngola numéro 1 o baza tu baba yuma pona ni babenga ko vidéo ko vidéo za makambo pembe kina ko kaduka oyebi pe musalati ni ya mabia ko maboko ni ya nini oyebi musalati président Fiston mavinga père na ngai fallait que la mutu podium te comédie monter na matana podium fallait ça kanga soko pe mono kino sima mpungu kino sima na yo na pesi pe fatu bo avida bambote nazana lupango ngapena za papa lupango et puis père français n'hésitez moi mbalo nani mususu wana soko tuninga ka mseko kumoni ko ya do yebi ni ka ko senga donc yebi ni musa msute mutako moni pe na barbo akimi poko sengeleki penganza mbasana grâce na lega même na batepa donc nazana nga spécialité mais nazana na makambu oyo babota marangiza na nzoto Angola Ultima Hora News makambo Angola Ultima Hora News makambo Angola Ultima Hora News makambo ayaya oyo ka douleur émission Ultima Hora ingénieur bravo bati ayo et mon voisin malalié et mon voisin Tadiouli Covid-19, autrement dit, coronavirus, c'est une réalité. Batela ba oyayo, peomi batela, ndengeni. Respecter distance sociale, c'est-à-dire écarter ça toujours il y a 1 mètre. Et l'ongola yango ça toujours na masque na yo. L'ongola masque soko tamboli, soko na boko na mai na savon. Ça do lenge yango ça la été, to tambusa maladie. Tomilinga Petolinga basali na biso et ko sane malam. Chers téléspectateurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans Flash Nando Ningara Mingi, Luanda Today. Toujours na souci à informer bino la bino actualité en temps réel. O esala mwana kati Angola Ultima Hora News. To ekoluka muninga moko boyebi très bien. C'est qui? C'est un ami qu'on appelle Jarvis Ndombasi vie de loin Angola. Yo mutoza liboso à télévision on a dit que bosse belé da bobenda déjà. Nebo sangani wana chez des pana mabilingeza nga suka na référence ya suka nord mais boyeba ki masoli ya Jarvis Ndombasi lelo boyo kango boyoka Jarvis Ndombasi aza nani et pour na nini babenga ka vidéo loin Angola c'est-à-dire pour aux informations oyo et ça la maraka na kati Angola Ultima Hora News et bino bat bolanda biso na kati de Boss Brother TV bo zapete bo zalaka wana et to bo sanité masolo ya bilamba Miguel Ndofusu, maison d'habillement Oyo est déplacé. C'est-à-dire que Bengi Kaka 923 42 92 au Miguel Ndofusu. C'est-à-dire que Lamba Peno Longwe Palanka et Kokoma na Palanka. Oh ma bord et Kokoma. Oh Kapo et Kokoma parce que on est une maison d'habillement mauvais. Donc, Nega na Lubara. Awa, ezama solo ya musala. Toroba minte to kota tout ça chez Pamela, hein? Bolanda quoi. To solo nande ko na biso na kati vidéo quoi. À tout à l'heure. Nega to ebisibino. Vie de loin Angola. Pourquoi vie de loin Angola? Nani yango vie de loin Angola. Personne déjà ni. C'est-à-dire ça na biswawa Jarvis Ndombasi. Jarvis Ndombasi, mbote na pour malade. Ouais, mbote, botarde, bonsoir. Bonjour na par rapport à R Batuma Holanda yango. Donc bonne botarde, bonnoit donc ngai Jarvis Ndombasi, vie de loin Angola, artiste papa na Soraya. Jarvis Ndombasi, na sepela qui avant to banda masolo na biso un message la situation tout se passé à Covid-19 pour na batoyo bakufeli
pour na bato baza atteint et puis pour na bato oyo nanu bazu maladie yango tendeni basengi basala pour bamitela un message s'il vous plaît. Ouais, message nanga ezali mingi akoloba eza te biso oza baresponsable balobi tosokola kaka maboko osokoli maboko na yo ozwi masque na yo olati otie yango boye ndenge kaka makambo ezali osokoli maboko olati kashne na yo mpo na komibatela nzambe moko alobi avant na batela yo yo moko mibatela donc nkolo aza zoba te maladi oyo ezali ezoboma donc bandeko bayaya banoko bapapa to mibatela sokola maboko ata 20 fois sokola pour Covid-19 eza na ndeko te eza na ndeko te donc ce que ezwi ok tiki mokili donc mibatela to mibatela voilà. Merci, le message est passé. Boss João Sébastien Zoa, ma solo à pièce de l'échange, Adolphe Zoa, Nakatsa Soukanor. Jarvis Nombasi, Babenga Rayo vit de loin Yangola. Alors tu as une vraie identité na yo, et ça pena nani vit de loin Yangola. Ouais, identité na ngane na otokoloba. Mon nom c'est Jarvis Ndombasi. Donc Jarvis Ndombasi ngai kombo na ngai ngwana. Vit de loin Yangola, na pambona nzambe po na souffle de vie. Nzambe wa pesinga na yo opportunité okutana lelo. Merci pour na likaniso zo ya olukanga. Donc yangona quoi, donc c'est Jarvis Ndombasi. Vit de l'Angola, vit de l'Angola. Kombo na ngezali Jarvis Ndombasi. Liswa nzambe quoi. Jarvis Ndombasi, ozana kombo na ya kitoko. Mais obimaka na sima vie de loin pourquoi? Pour ni babenga ko vie de loin. Ko vie de loin za makambo. Charlino ngaza bina makambo. Dans misusu basé loroté. Dans le but que le président phénomène a zéro côté, dans le but que le président fission ça a zéro côté, dans le but que Charline Nongi a zamakambo. Donc par rapport que les lois sont dans la zao na zalaboye, na grâce à Negonanga Charline Nongi Negonanga Muntandu. Donc bambo te place à Zali, na bique calamité Negonanga Autobala. Donc bonne fête, bon horizon. Negonanga yo va défendre yo. Donc na préférant na Charlie, mais na imitera tout le monde. C'est ça, na imitera tout. Jarvis Ndombasi, vie de loin Angola. Tous en atteint un confinement. Bamboka belé basé à Kangama. Bamboka msu baso tambola penalty. Mais yo lokola artiste. Nathan oya confinement. Pour tout le monde ba musicien baso sala ba live baso leka. Yo comme artiste et comédien. Est-ce que meke peut organiser le moment ngona to au sala qui déjà? En tout cas ndenge naza boye, naza pena ba plein tournage. Ba o bazo landa wana bazo mona déjà. Mingi ko lebezete o bazo landa bazo mona nazo travailler penza donc naza bona o tu peux travailler donc talaka na teba confinement o bazana ba parler faut ba seka quand même donc c'est ça mais bon na bisi pe bo zongo pe awa lisusu et o CP ça biso to o CP là attaquer artiste et comédien zali awa yango na kaka na émission na biso Luanda Today to zaka na rubrique mo ba bengaka rien que la vérité. C'est-à-dire, ma question autour na siko autour CP là, Jarvis Ndombasi vit de loin Angola l'histoire nzambe. Alors la biso vérité parce que soka le bi kuta, mutu mo ko benga na ministre ali ke makambo Jarvis vit de loin zoloba, eza le kuta donc faut le la biso olimbi sanga parce que et que senga peno la vérité parce que ça rien que la vérité. Bon, la pena linga mingi vérité hein. Donc on a zolo beza vérité. Ngai ni naza boy. Place on a comprendre moi moké bien ti. Donc il y a une question de tout nos psychos. Toro CP là, et ça a un sentiment mingité. On a mingi la vérité. Ah ouais, naja d'accord, Voilà, donc il y a ça. Combien de réalisations de Joe Sali, combien de films oh yo déjà Jarvis vit de loin Yangola sur Sali? 10 films. Na sala 10 films. Ouais, na 10 films. Est-ce que tu connais la rentabilité dans ce stade du logo OEPC? Bon, OEP ça ma casse c'est ça ma bé nani. Mabe nani na kolia na mwasi kolia na ndoki na akimanga na Luanda donc epianga penza makambo na part ba publicité musu na sala pe na Diego musique ya fula ba mbote yango pe sala ngai donc voilà c'est ça et loko nini yo lelo comme artiste et comédien na ba temps onyo société na musala no soko taliango ezalaka bon souvenir pour na yo. Et loko moko bezaka soko vando kanisa ngo eza mauvais souvenir pour na ezani. Bon
mauvais souvenir na ngai ezali ki mutema mabe kaka ki mutema mabe o batu bazalaka nango na mondo yo po en tout cas kopo ezala ki mutema mabe même na kopo na bino côté na bino pe ba journaliste tema mabe za makasi biso ki mutema mabe ezali mais gloire à Dieu mon suit bien ba fina mais na bima na mystique a fourmi parce que na ndenga ngola po yeba neza pasi bakosa yo te masana nga Alex Kimbielongo ayebi ozo comprendre donc ko yeba na ngola eza pasi mais nga nzamba sana grâce na lega même na ba TPA donc nazana nga spécialité mais nazane na makambu oyo babota makano ngeza na nzoto même na ndenga ya ba biso batamangala kimtema mabe mo etika nga mena na passe ezali mona mena ba osa ba filme boye ba bengoti bana mai mena ba yokani mena ki mona mai na photo fina bono ba fina no bana kongo ja ntotila bana misika fumi makambu ba le logoti Jarvis makambu bwana ti bon souvenir nous allons lupango donc ça dit musala pene pesa lupango nazana lupango nga pena da papa lupango et puis père français. Félicitations Jarvis parce que mingi toza quand tu dis mais la rana c'est ma maman lupango ça dit il y a des choses ça papa lupango et ça la pena bien quoi donc muta ça la musala nae on se retrouver à ça pour mali papenate hein à ce buna boss Fadi Aline Jarvis Lomba si vide loin en là lié yo toza na alors bato ba bomba tia maboko za bango ça dit chama de na yo nous avons déjà problème résumé de ça la bien quoi. Tout ça qu'on est toujours invité na biso Jarvis Lomba si vide le Angola. Jarvis lokola olobani makambango na ça obligé na tout. Relation ni yo ça entre yo na ba collègue na yo ba artiste comédien. Oya awa bien Kinshasa pour banda na oya awa bongo kina wa Kinshasa. Te ya awa to na ba relation Yagotanga mais les autres là sous ezaka keto pour même Djogo na biso Chabani ayebi donc ngaine na zaboye naza mutu oyo naza préféré na ngola numéro 1 ni o baza tu baba yuma o tu baza ababa yuma parce que bana complexe moko na ebité mais gloire à Dieu na ndenga Kinshasa po aba linga na bango ngate na ndenga ya kini président phénomène président Mbalo Sombo Freddy, président Takala, président Vide Loin, président Fiston Mavinga Père Nangaï. Donc voilà, président Bodo, Kalunga Jolie, Baza Ebele, Penanga Bajolé de Londres, Mike la Duchesse, Igor 2 minutes. Donc si on a des gens Babouiboui, Aïda, dans la relation, donc on a bonté, Xil Pechanga, Sila Bissalou, Baza Ebele, en tout cas, donc. Naza bon terme bango tout ba Alain ba Belleville via ba sona moni susu Fifi na pesque Fifi si wa ba mbote belé donc nga naza tout Fab Grace Maestro donc faire gola ba fali donc naza mena mutu na bango tout na nenga kini wa na nenga kini nenga ngola ba yuma ba ngola ba yuma ba complexé ba mama na ba yuma tolo ba pena bien moteur mabe keto ya nini ezaka pona programme lupangu to nini mais quand même c'est un peu explicite te bazane ka ba yuma parce que nzamba pesa na mututu ngande ti abor na foxa te ngana foxa nga arte na lala na nga bo na lali kola babina nga te mwana ngai kinda zwa msalo na senga nzambe te mwana nga na linga ko mingi pulul yaka mati Alex Kimbielongo ngana koloba te tika donc na botamane eloko wana o vient sona loba omoni ba makambo yo so omoni ba artiste bazolo ba mabe pona yo tika bango baza ba yuma eza misiki baza ba yuma po awa baza ba yuma po nga na père français na tinna mwasi na mwana na mikili na libumu abota kuna lara maboketi Mexica Bushkop lupango eza wana mwana kanga ma préféré c'est moi c'est que dit finzo na yebi Desika Bushkop ay mam na zolo c'est ça. Jiba Muzombo, mystère silencieux. Ma solo a vie de loin. Arabi pour les arabes monter à ma baie quoi. Si comprend monter à ma baie si la vie de loin a l'obité ce que c'est basa la nini. Bon, Nadia a eu maramboyo. Oui, maman Nadia. Nadia a eu maramboyo donc maman mtakolo ba makambo po yene mère na biso talaka
Nada skondolo mwasi moko danga mambo boboto. Yem ta ko expliquer makambo yo po Nzambe azawana motema Pamela donc mingi olobeza te po yem ta simaka makambo. Po nangola na minute so na ebisa yo na mondi oyo ya foza mayele na ebisa yo. Ngai nazwa na courage na ngai. Na cop tout so ngo réussi foza na courage. On se comprend lelo Pamela soki ndenge moni Pamela boye. Pamela ndenge azabo azosala ba plein boye za courage na étoile. On se comprend ozomona yana nga mimi asalaka maboke ndeti na film. Eza courage nzamba pambolaka mutu na courage na ye. Ozomona réalisateur na biso cameraman na biso kitoko azawana ya boga. Hein? Nzamba pesa mutu na mayele na yo yonde yeba ndenge ni na kosalela mayele na yo. Po Pamela apesa makambo na ye esimba. On se comprend nga pe na pesa makambo na mboko esimba rango. Soko po mono kino simba mpungu. Kino simba na yo. Et ça est l'autre, simba no kaka po voilà, po nga na simba na ngati ya. Jarvis, ndenge zalaka, madame Somona Moutaza joueur mais ça l'appelle journalisme. Ou soit Moutaza comédien mais elle n'ira pas ça la marketing, c'est-à-dire ça on a Moutou. Jarvis Nombasi, à part Moussala Oya art, à part comédie, Jarvis Nombasi na Moussala Moussa Ibn Moutou. Ouais, na ta caro vraiment. On a carolé, na ta bina caro. Na pesi vena nga kolivi la bambote belé les monuments et pas na yepena nga na sala boulot. Ngam na ta caro na lupango ya kolivi la. Alex Fumus pe na rata marché mais nga na ta caro ko pona sango na nord. Na ngola mo temps za rapena susute parce que ba copé na za trop art. Mais na bi na nord na sala ngo po art na nga ngwana nga za artiste ka te ko te na artiste complet. Donc mabuka na daya bangusu ba yuma donc lelo zo mabongo yo sina yo sili kaka osili neti temwa mbalo nani mususu wana so tuninga ka mseko kumoni ko ya donc yebi ne ka ko senga donc yebi ne musam sute Jarvis Nombasi Tolito découvrir pena que ça vie de loin Angola c'est-à-dire inspiration wana pena ya vie de loin Angola donc to sentir ango na otolo belo mo awa ngai mutute na tinda mabenga nga video Angola obi kino azaka teti ya obi kino aza teti neti ngai muntandu boye kino aza teti po abana amona yo bena mutu wana faut confirmer amoni wana bena azwaka bena tipo wana po ngai Charlie Nongi papa na Degauche ngai papa na Soraya papa na Jefte père français na bota na senga na Nzambeti apesa nga ndeti mayelo za nango banda ba TKM na eza zarte ba TKM ba place ba vena nga membe gauche ba banda ba théâtre bazoleka wana na bana kata na pululwa pas mezadi pululu na video le pochiko wana menamo molimo ne pema na kimia nzambe pena bombela nga mwana mobali wana po nzamba zo ya va makambo to bulaka to sala ma am so so o mona na wano meta tala na lobi pululu makambo lelu mami ba piti ba tala pululu tika na seni o mona no beta des rôles différents na ko to pe bon ça ya koti mama bango vidéo bo wala nini qui c'est tika c'est pululu ya o mona donc eza makambu donc na botama na força na ngati bana tu ya mikili batu tu bazana no Londres Paris Bruxelles États-Unis Canada place à vos parents kazalaka balobi kala mingi nzoto na nzoto si makambo ka eleki na ya otala mwana après na ozonga na ya otala mwana ponga ba réclama ngai soko eke ngulungulu mabe Boss Dos Malemba Sonangol c'est-à-dire staff ya Luanda Today na bisungi Angola ultima hora news bandi musala zo sala c'est-à-dire soki biso to ndimi yango ezali mukile ndima ngo merci na effort au sala pour que na sona biso za toujours bien maintenant rappeler bino que to zabongo chez Pamela et ça on a parlé encore c'est-à-dire soko ye awa masole sala toujours kitoko et sa place to jouer l'île on a biso Jarvis Nombasi vie de loin ya Angola Jarvis balingi bayebelo komoko parce que tant nazoya ba message ya koyeba ete na ozana Jarvis Nombasi na émission ya lelo bande ko mingi balingi bayeba eloko nini Jarvis Nombasi abanga na vie na ye nga zana nzambe na banga eloko ta
ngana banga na ngelo te muto azana nzambe pe muto azana musala abanga ngelo te soko mo banga kanga makambo seko za yuma nga banga na ngelo te oyo oya na moyo oya na butu soko na butu na ninga mabe okutanga so na ninga bien okutanga oyo na moyo na ninga to oya okutanga donc lingolo ba Jarvis Ndomba so ba yozuela le production des États-Unis siminzela ke naza pre ngana soda na passeport ngana ba artiste te ngana complet ngana na passeport na billet na document ba artiste naza complet donc wana il a rien à dire donc voilà naza complet na banga kandeka mututé donc ngane na bangisaka Jarvis Ndomba kolobi na biso ke yo banga ke lokote ata liwa le soke ye et le bele lokote le ba zuyo production des États-Unis siminzela okei. Bon, par exemple, Léon Nena Jarvis Ndomba, c'est de loin Angola, na palin. Ma préférence à Jarvis Ndomba, c'est Eza Ni. Pendant ma déçu. Na choix mon Bill Clinton. Donc, n'a pas na l'élan tsaki ma déçu. Donc, moi li kaya boeza wana le bible donc hôtel n'a pas na tsaki quoi. Donc, une tsaki za wana li kia avec quoi ngaloso parce que fufu na ngai kenaka bien te. Donc, ngaloso ma déçu donc cop na ngai ngwana pondo madesu donc madesu loso kwanga mapa ici fufu ekendakati Jarvis Ndomba si question na zotu na osikoyo eza pour créer polémique parce que certains artistes va reconnaître Jarvis Ndomba cité comme comédien. Là je cite les noms et ça va comédien et belé par exemple je t'aime Natangi Kombo à reconnaître Yoté comme artiste et comédien. Et l'eau qu'on y a dans le Bapo. Voilà les lignes à Pamba. Voilà où tu as les lignes à Pamba. Donc, il y a un bata théâtre. Je t'aime. Aïe, théâtre. Même Pembe n'est donc pas un Zulu. Baninga va profiter de la Pembe. Tu as dit mais Pembe na yo. Tu as dit que président Douche. Artiste complet, Bogar. Aïe, il peut travailler. Si vous avez Pembe qui n'a pas de cas, vous avez Moussalati. Ni ya mabia ko maboko ni ya ni oyebi musala te donc oyebi pe ko jouer te na zoyeba te soki akosuka wapi ko ntako moni pe na barbo akimi pe ko sengeleki moi mobali wana na yebisa yo asenga na tembe j'étais msoka simbi ko senga wana yebisi yo okima mais na kopi boye na musala boye na yeba eti siko wana lingo lobani yo oleki j'étais na musala wana comédien te. Et pas on va quand on est le bamou babig il y a ça Jarvis Ndomba ami comme ça vie de loin tu as vu ceux qui Charlie non il y a ça quand il passe à Tony ouais ça bena il passe pour y banda na mukili yé mo na kina nenga kini nanu hein abenga ngai ouais biso mutu oyo za idole na ye azo puye azo bengo ngai c'est que mona makambo ebele hein viens na lo baba biloko ndingwana donc ngana zana salamu go boy na ibiti Charlie nongi ayebiki yenga ozo comprendre to tambola na ye to salama makambo ebele ngana força te na jouer ba rôle nyonso mwana mobali wana ayebi théâtre te soki na zui ansuluzolo batie wana akufiti ayebi théâtre te ara babota mana ari aloka makila na cop nyonso aloka makila ozo comprendre ba président Caleb Dukeba ba beta ba makambo esimba ba pomba ba bimba pesi makambo aida ba pesi makambo yo pesa makambo to bimaka na pelnati erata ku tokena kota na suka kwem kidiba ubonga peti ngaza na ba bien na musalo donc na futa nga ngana banana yango na tekati na ngati lokola combo de jeux à la ravie de loin Angola. Est-ce que ce soit opportunité au Salana Charlie non vie de loin original ton projet ça un jour au Salana Charlie non il faut le bien Charlie non il oya Kinshasa nanga Jarvis Ndomba spera soraya na ndenga Angola parce que elo resimi mukili na minute za China ya bana lo bakala oh Chine pirate dans le lo ba depuis ba bima na ba image ba fali mutu na vie azala kaka na idole mais ba découvrir que depuis aza falite mungongo pa imba falite et oh aza chanteur a comprendre que lo mo izala wana fali aza wana ko bu wana ti depuis ka petit frère na ngati na ndenga famille aza artiste ya munene ya mboka na ndenga famille leki aza collègue aza master aza tout mais na ndenga ya famille parce que kabose aza nongo na nga propre lo musuto ngolo biso ba areza ya ba makila
Donc ils ont blague qui aux arana ba faire ya tigili au podium. On se comprend. Faire ya tigili au podium fali banda maramba théâtre banda na kisasa. Fallait tigili la mutu podium te comédie monter na matana podium fallait c'est ça. Kanga. Mon super spécial. Ils a fallait reconnaître talent au ngana zanango. Na matina podium talaka président wenge jibem pia na pesa na micro. Ya yé na Atlantico donc na joua trop na linga suma mbalo bati président nga kanga bakutu batutu ba ya match akabu ba bige vide loin na soka koti na stade to seki nazo lobate mais non sala ka corporel mais public ezo sepela donc eloko ezara ya nzoto papa kolanda te ba wana bata maboke wana musu bata distraction yango to tunaki est-ce que si on a opportunité ya ko sala na Charlie non vide loin ou bien projet ça déjà to sala déjà est-ce que projet musu ça bon to sala sona nenga show na nenga ngola et pas venir jouer mort junior amorim na kimbangu na pesi pe fatu bo avida bambote na pesi susu na ko bossa na te balobi martusha afimbala bambote belé na pesi na profiter na pesi pesa bato tu banganda bambote quoi donc kadika dima na kimbangu wana segute kumbwati via pe nga ba chèque roi David bikuta mtakabela nga raf 4 umoi blo mususu ngai chalut est-ce qu'on a projet moyo obeta vide le mapasa. Et là, moi, quand tu vas pour ma maladie, là, belle qui état de santé, mais la minute ma camoupineuse qui est déjà bien, moi la main ça va déjà, corps déjà ça va. Donc, naibike, so ba fungoli ka makambo na oza déjà na kini wana pour nazo koma pena ne balo baba ngana komedia kini ngape na okoma na kini fa. Naibike to kabola Congo katikati pongo na za mtando. J'ai confiance. To ba rapolele Nenge kaka honorable Alita Chamrale Sarabana Congo Liké Sima ya staff fresh ko lesa bana suka nord Jarvis Ndomba Siango yeyo Gelor Ndonga la Casarege initiative za kitoko et ça la mapo ba ba sepela Jarvis Ndomba si mukem kizo ke na suka interview na biso tolinga to ba place na yo Jarvis na théâtre congolais ezani place na ngai na théâtre congolais nazo kendesko ko sala yango na pesi masalanga ki kedi mbote po yem ta simi makambo na ministre na ndenga kini donc na pesi président Muyembe gauche mbote na pesi président la DSO mbote na pesi président Elombe mbote président Masumu de Blende ba président nyonso na pesi no ba mbote kala mingi te artiste na bino oya yambaka bino tu na kati ya mboko yo naza ko yakini so ba fungoli kaka nga naza na kini Fifisi wa ima mto solo laki donc nazo kende kini na remarquer na ça siko yang open appel lobby batu ba oyeba oui artiste ki ngandi a planter eloko mona kini quoi donc ba ozana ba surprise parce que na minutes oyo ngai nazo marquer na no époque nanu ya deuxième volume ya Charlie Nongi siko na okene osala premier volume ya Jarvis yemo na ndenga kini o na zalaki pene pa fisto ma vinga sai hyper nanga presque utana ba Chico Pululu donc ba chef na so ba Gino là donc mingi o lobezati donc nalinga mingi musala ke koloba trop quoi po ezana ki mutema mabeba tu musala bine bulote pembe ke na konzuluka oya ko manke ngai oyebi musala te pembe nzuluka na ko senga bato benga no mutamoni akimi na ba voilà. Chers téléspectateurs, au Balandarabiso, on a des boss Brada TV. Chers amis internautes, au Balandarabiso, on a Angola Ultima Hora News. Adresse Zaka Moko, c'est-à-dire Sali Angola Ultima Hora News. Soko Tali, Kobo Sanate, Oeme Yango, et le Sala Kitoko. Jarvis Nombasi, vidéo Angola, toutes nos questions, Morobo, Balamusé, vous allez un peu banal, mais ça vraiment important. Jarvis Nombasi Sabali. Non, Jarvis Nombasi Sabali. Non na baliti. Le numéro ba o bazana ba candidature ba opesa na bango. Non na baliti mais nzamba osala grâce. Balobi, celui qui trouve une bonne femme, pas celui qui trouve une femme, non, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Yangwana nazo senga. Na bi nzambe otindelanga aoya. Na pesi mbana nanga bébé Soraya mona ya pembe, Soraya Ndombasi, Jefte Ndombasi. Donc bambote belé na pesi Sandra Kaila mbote belé. Na pesi Julia pe ba mbote belé donc ba maman ba botelanga bana bango wana. C'est bon. Na minitio yo vidéo azo répéter wapi. Naza na tala to na nazo travailler siko trop ki Congo na portugais parce que tozana mboka ya portugais
na toko bando sala kaka ba lingala te zo comprendre na ba vision plus que na tonga ta près du moko boye ata école moko boye ata hôpital moko boye lobezala ki Jarvis Ndomba za tonga yango na œuvre on zo comprendre donc soki tozo continuer kaka ba lingala lebele moi na sala ba vision na ngana za nango wana ezati donc yango moi na koti pe na image na ndenga mboka. Merci Masananga Taliban, to sali film moko na Taliban donc soki bimi na éviter quoi donc to te quand on a ba ciné après neto ko bimisango donc ils ont un espace nango les gens na Zimbu kala mingi te oleka même après espace na biso na Boss Brada TV to olekisa na Boss Brada TV donc to oleksango pe awa et ça la biso beto ça film na Taliban akosta ba collègue tout ya Luanda bande comme super awa na ponaki pe bazali donc mingi portugais lingala tozaki moya kotanga ndezalaka po tozana mboka ya Angola tozana Congo te tozana Angola ngana za besiki bokolo makela luzombo donc ndeko ya Yannick Afromen na PC ba mbote ebele donc ye azaka nanga mingi na Coliville na Gamek wana voilà quoi contact sur Balibazo le quoi to comme na suka interview na biso sur Balibazo ba sa neni ouais so lingo zwangai numéro na ngeza plus 244 plus 244 929 13 47 46 plus 244 929 13 47 46 donc numéro na ngai yango wana soko obianinga soko zwinga ite ozo m susu biro yebi kaka donc mamangi sala rande ngwana quoi voilà donc on a sepeli makasi. Un mot dernier mot pour l'émission de la Lelo, remerciement de Kaizala. Ah, vous avez permis. Ouais, remerciement na ngai ezaka kana pesi sous merci na nzambe o apesa nga pema. Na pesi sous merci na staff Pamela awanenga ya minga. Donc toza chez Pamela Bilengi donc mingi olobezate. Na pesi vient na ngai on a lingara mingi. J'ai deux Mercedes. Hein? Balobi papi Messi nakasa Canada. Hein, papi Messi nakasa Canada. Bambote na yo Mandela Mokonda na bosanite boso kito panda shala Gauss Kebele millionnaire ah mutu ayambanga na lunda kwa na lukapa ngai na bokoloba ngana donda mama ngana tala na lobby sai makambo nga kokota kati lelo batu baza koloba mon filho nunda mexe aquele lugar eu disse não pululu vem nessa paia eu tamu donc ngana kufi batu balobi ki oui pululu ta morto mais artiste akufa kati bidi abalonga wa ina mangwani dadi kitambala moli za na kimia papa bio batu bili balela kingai papa bilengi tutukitomina vena ngai ya kave ngana zamona kasavubu balobi bana kave tu bambote belé quoi bana ngoto bandal Congo mobimba bana tu ya Luanda bana na pont final na ile atina fin fond bambote na bino bana Kabushkorp na bosanité président nga betu kangamba seki di finzoni Desi Kabushkorp bambote tout na bana tu ya Kabu ba président Selil bana Kultura bambote kwa collègue na nga tout na obolinga nga te wana na obolinga nga na pesi bino bambote ba collègue obolinga nga te wana na pe bino bambote na akola makasi wana na pe bino bambote wana. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci Jarvis Ndomba suivi de loin to pesi merci mini parce que on dit bien que c'est déplacé pour écouter na biso place to pesi pena merci. Dans neto le bara soki otali émission on a des Boss Brada TVT. Les gens on a YouTube lukaka ka Angola Ultima Hora News donc na bandeli des Boss Brada TV. Ça soko otali yangote kene na Angola Ultima Hora News na YouTube émission ezango continuer. Na boselo moko balobi BBC Nzambe ya ba mama na katsa Benfica muninga ya Pamela BBC muninga ya Pamela na katsa Benfica wana na pesi mbote nanga mama kombo nani s'il te plaît to ino ninga wenge Sarah Lipasa bambote na yo balobi awa tozana palanka bana tu ya palanka ngai représentant numéro 1 palanka ezana maboko Angola kutu milobi masalanga dangi donc na kanga ngokati donc na balaka bibi la vie est belle la vie est belle amoroso vous comprenez que ngana hamona fiso ngana ngami pe amoroso mama
tala sai yo lengi men ko yimba sai ko yimba tema santa kanta bununu yaka amatia vanda na ngwene na balobi Boss Brother TV Boss Brother TV Angola Ultima Hora News makambo Angola Ultima Hora News makambo Angola Ultima Hora News makambo aya oyo douleur. Voilà, merci aussi si vraiment cette fois-ci aussi si vraiment invité Nabiso Jarvis Ndombasi vie de loin Angola Pierrette Makuka mwana manene. Ça dit merci na yo parce que ma contribution na yo et comme na kibiso pena et to bosani tene to lobara Masolo ya Bilamba Miguel Ndofusu maison d'habillement Movel, c'est-à-dire etambolara soko limito ya na palanka tokoya soko limito ya na mabord tokoya ona kapolo tokoya obetika ka 923 42 90 wana ozu Miguel Ndofusu et to bosanité João Sébastien Zoa Masolo ya pièce de rechange na kati ya Suka Nord et salamaka nde wana pembeni ya Adolphe Zoa et to bosanité Boss RM Rodrigo Mayemba pe to bosanité Mambi et mokonzi ya mboka hein? Merci na bino nyonso quoi nayebi ke Olga Mbambi ozala na toujours émission na biso toza toujours na bino toza toujours na posa ko sepelisa bino ne to lobaki na bino to yé pona ko sepelisa bino pona ko informer bino pona bo se divertir toza ki na invité na biso c'est-à-dire bobo sanate ya ko s'abonner massivement na Angola Ultima Hora News eza kuna ne masolo ya kitoko ezalaka nayebi ke bino sibolingaka biso botikala toujours na télévision na bino de Boss Brother TV esika o masolo ya kitoko esalamaka kotumisamana te parce que eza yo mère Nadia Zikondolo Masivi mosusu aza te liboso na moko azala te simona mpe mosusu azala te ya boye bazwa donc bino bato bolingaka masolo na biso ya Luanda Today nde tokutani mbala nsima mpona kolobela susu masolo ya mboka toujours na kati ya Angola Ultima Hora News. Bye.